Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons na télévision à TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimanche, Saint Thomas, collègue nanga Bodo, il m'a PC la suko. Toujours continuer l'actualité Nabiso à Paris, Paris Zamakambo, Paris Sengara, Fou, tout le Barapo, et ça là moi bien, vraiment, tout le belasé le scram, moi mon pied. Nalandi, vidéo moko, c'est le scram, auto sanari takimanga, mingi batri tarasé le asa impoli, c'est le yo alobara n'importe quoi, c'est le alobara belé, mais, comment un artiste est solo anarita namoni artiste il raisonne bien d'abord je raisonne bien et en fait et logo comme ça peut-être c'est le impoli peut-être soka lobby likambo moko boy oye amoni yango ezana ndenge wana te bilo bolinga biso to linga ezalaka ndenge wana yango comme ça impoli peut-être yango to comme ça impoli mais namoni auto sala sali analyse ya ba balbum bandeko na onu se bimi ba générique bimi balbum banini atangi quelques musiciens atangi Fali atangi Ferre atangi Fabrigas atangi Mundibu selon ye ndenga sali constant na ye ndenga sali analyse na ye amoni ke batu mususu ba beti musique a bien mais ba son na bango eza mabe ba mususu ba sali ba son a bien mais ba clip na bango eza mabe où est le mal ezate. Et puis, bandeko nyonso oboleka na maison mère. C'est lui a parlé aussi sur Weranson. Vraiment reconnaissance aussi c'est bien. C'est ça la rapidement malamu mingi c'est Léo. Ndenge ozana peut-être na éviter Wera tanga oyo kayo et au sala et puis moi ba chair de poule moi na éviter comme on dit quand de busala rabino moko. Comment on a c'est Léo azolo bolamu ya Wera dans le sens quoi? Bandeko nyonso oyo balikaka na carte na maison mère Wengi musique à maison mère oyo ya président Weranson c'est le alobi c'est le azo condamné mo bandeko na ye oyo balinga mi ko sala ba trahison par rapport à Weranson. Oui, andimi na ye mabe ya Wera pe andimi bolamu ya Wera. Carrière tout oyo sali na kati ya Wengi maison mère Weranson à l'accès nzela ki cité. Pendant le succès na ya saliwana Wera laksa yika losambo alaksa ba kanzela losambo alaksa ba onzela kisite mais azo kamwa ndeko na ye artiste et musicien o na kombo ya Bomboko Jacques koloba mabe ya Wera koloba Wera mutabakisi koloba ndenge ba témoignage alobaki wana pona Weranson ke na Wenge musique banda ko freiner mongongo soki ndenge ni bataki soki place moko bo so place moko et sali passe mingi komona ebo alote ndenge alobe ebo alote azani azaso mwana matete so ndenge ni ndenge ba critiquer bazo critiquer Wera albi Wera za saintin a sembote a sainti asape na mabe na ye mais Wera tikali ko laksa mutu moko te nzera akisi Wera azako laksa bango de losambo vraiment mandiko na ngai ngape na baksa conseil na ngai c'est Léo côté wana na condamné oté parce que na moni penza o sololi penza kibomoto batu obo traitera c'est Léo qui a impoli c'est Léo alors baba n'importe quoi en tout cas pour ça y quand même raison par rapport à malobane o abimisi na monoro na ye vraiment ngana analyser kiango na moni penza que c'est Léo azaka na raison quelque part à cause de ma benaye mais ça rappelle la raison parce que oh il y a lobby wana eza ba chose réelle à mon anaïté et puis à sali analyse wana za ba analyse wa salaki a fingi album amututé mais à sali ka ba analyse par rapport ya album générique ya Fali Robino Mundibu Fabrigas a lobby oh il y a Monique ça bien ti alors façon ya koloba peut-être eko bomaye comme pe ekoki pe ko biki sayi
Donc peut-être le lenge na ya lobelaka peut-être eblessara bato. Mais on a analysé maloba na o alobaki vraiment c'est Léo bravo au lobby o yozomona mabi au pe malamu olobaki yango. Donc cela veut dire bino artiste o bozaka o yena mouvement makambo tambolité alokangi ndoki vraiment botika comportement na botika yango soki patron na yo amemaki na nzela kisité kolingati pona créer ba buzz oloba ba n'importe quoi yango nde ezoboma makambo oyo neso ya musique patron laksa nzela kisité mais yo bi bakangaka yo o balaksa nzela kis na condamné bino te soki balaksa bino peut-être c'est le balaksa été bino balaksa bino mais conseil na senga na bino kaka soki so tiki nzela wana kolingati bolingati bozonga susu na ba témoignage ya banzela wana parce que biso ba chroniqueur toi lobisa bino ka ba n'importe quoi yo peso za la maîtrise te obimisi ba n'importe quoi et après ba retour nango tout le monde ba artiste musique bazongi musique pour année donc na musique nzambe na musique ya mokili ba démon na ba démon kaka donc cela veut dire ba dekolanga ba artiste musicien soki obongoli motema oyambi Yesu lokola mokonzi pe mobix na bo moina yo inutile au sala témoignage o bando témoigner ba makambo belé ba kisi banini tango bosala ba témoignage wana bokenda pa nkolo mais tango bozonga na mokili et comme rasiko ba mettre bino en défi faut boye barango mutu nyonso oyo akendaka akelo alobi belé tango azonga tango sala réussite balandelaki toujours yango conseil na ko pesa yangwana wa koyoka yoki oza motema ko yamba yambi o pesa na motema ya kobwaka bwaki kaka mais na pesika conseil to condamner aussi c'est Léo azape aussi na maloba ya bien azakane na maloba mabi azakape na maloba ya bien. Merci Balanda Panda Sangwa Congo, merci Igor Balou Simple Mebo, merci Étoile d'amour 5 étoiles de love, merci les véritables Gisèle Eumba Diamant Noir, merci Epimi Samou, merci Bande Koneso Bolinga Gedi Nemaj Bo Sabone Mama Paulina, merci check Ebino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki fin.